Bienvenue dans Bakazi Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Mosala, la qualité Nenge Sengeli, Yo le vous avez Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, Tozoumé l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez, Zoom Congo Plus, Nabino, pour la Kozumele. Bon s'abonner à la chaîne Abisso et YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision sur Zanango. Na Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. Na Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. Na bandi tozui ba mesure moi et belé. Donc le confinement, il y a commune, il y a Gombe. Et il est prévu ici là lundi, donc à partir de mardi, tout banda ko déconfiner progressivement. Tout déconfiner totalement, mais tout kenango malembe ba barrière de sécurité, il y a police et kotikala pour permettre à ce que ba banque va fonctionner, ba épicerie donc ba alimentation et fungaba pour na ba habitants, il y a commune ya Gombe, ba yeba nderenini ya ko s'approvisionner. Na pour na ba commune mususu pour l'ensemble, il y a ville Nabisso à Kinshasa. Pour renforcer ma mesure, il y a barrière. La mesure, il y a barrière donc pour empêcher la pandémie et pour ça, donc il y a la police ainsi que l'armée qui est dans balabala pour imposer la mesure, il y a la barrière alors pour la population, pour la à partir il y a lundi, Motonyoso et Sengeli azal la masque nae. Même au yokosa na liputa, yokosa na ilamba et tout ça au sali pour ne éviter au contaminer bandeko, yope aux à la contaminité. Bana ça il faut ba yeba. Maladie ici côté de na Kinshasa, tous en baka environ 300 na kati ya Kinshasa. Bato tukumi balé na mitano, c'est-à-dire 25 personnes. Basi ba kufeli biso na Kinshasa, eza mamingi. Il faut Tomi Batela, Tomi Batela, Baninga Mosusu. Rapport service de sécurité Singaï depuis lobby, Babinanga ke Bar Mosusu, Badaro Fungwama, na Nenga Kiyanda, donc na Nenga Yakuzu, na Nenga Rubombana, et Sengeli police, Alande la Makambwana, Batum Mosusu, Badaro Melanakacha Bandaku na Bango, Basangani Bafsali Babar Nakacha Bandaku, ya Rubombana, donc police à Rolande la Bango, pour Toyeba. Police a retiré mon maboko pe ba futa ba amende na ndenge ekoki. Na Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais revenir à la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala. Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoyi. C'est tout. Samedi, une conférence de presse à Lingala de la presse nationale ici. C'est tout. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné les Nzika. Ils m'ont donné les abeilles, les nzoïs, ils m'ont donné les serpents venimeux. J'ai des moyens terribles. Moi, j'ai des moyens. Si je décide de chasser tout le monde, vous pouvez voir subitement des serpents venimeux dans votre maison. Subitement. Puis vous mourrez, vous mourrez. Ou vous voyez des nzoïs dans votre maison et vous mourrez. Les nzoïs au nez vous piquent, vous souffrez un peu. Les nzoïs mystiques, ils vous inoculent le poison, ils vous tuent dans une heure. C'est tout. Moi, j'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné ces moyens parce que on a tué les adeptes. Alors, il y a Evita Kimba, la première, elle a dit, prenez les Nzika, faites ça, ça devient une explosion. C'est elle qui m'a donné cette technique-là de Nzika. Alors, quand j'étais à Luozi, Mbouta Kimbango vient de Luozi. Philippe Mbumba vient de Luozi. Mbouta Bola Mwanda vient de Luozi. Mataï Mwanda vient de Luozi. Le professeur Mahana de Lipen vient de Luozi. Coutinho Fernando vient de Luozi. Neymar vient de Luozi. Quand j'étais à Luozi, tous les grands ancêtres par Congo m'ont dit
Maintenant, on te donne encore la mystique des serpents venimeux, la mystique des nzoïs, la mystique de... Ils m'ont donné autant de moyens que Thierry n'a pas, Kabila n'a pas, personne n'a ce moyen. De telle manière que, quand je terminais au wagon, si on ne me paye pas, dehors tout le monde, vous partirez. Parce que vous verrez la nuit des serpents dans votre maison qui vont vous mourir. C'est tout. Mais vous êtes les noirs. Nazoum Congo Plus, zoomelage toujours. J'ai contacté toutes les autorités à ce temps-là pour voir comment on peut sauver la vie de Nemo Nassemi. Bon, la vie a été sauvée. Et la procédure étant qu'il fallait suivre la procédure. Est-ce que vous savez que moi-même qui vous parle, j'ai passé la nuit à la prison centrale de Makala, ensemble avec lui, parce que je ne pouvais pas le laisser, il risque de faire même une crise, et puis je serais responsable. Et c'est quelqu'un que j'aime autant, et je crois que la nation congolaise a besoin de lui. Et je vous l'ai dit, on s'est dit, c'est quand même un ancien parlementaire, c'est question de lui trouver quelque part, on peut le gazer, être peut-être un PCA ou un administrateur quelque part, pour lui permettre d'engager les jeunes gens qui sont autour de lui. Parce que ces jeunes gens-là, ils sont droits à la vie. C'est peut-être le moment pour moi de lancer cet appel encore une fois à tous les militants de Boudou Mayala ou Boudou Congo, de se ressaisir, parce que la République a besoin d'eux. Non seulement la République a besoin de Mwanasemi, mais la République a besoin de tous ces combattants-là. Et aujourd'hui, ça apprendra à d'autres ressortissants, même ceux qui sont derrière ces dossiers, et je vous l'ai dit, on sait commencer une chose, mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Qui sont derrière et ce sont des erreurs fondamentales. Qui sont derrière ce dossier? Mais moi, je crois que ceux qui sont derrière ces dossiers, eux-mêmes doivent le savoir. Moi, je ne vois pas, mais comment savez-vous? Je ne vois pas Mwanasemi avec cette capacité, je vous l'ai dit très sincèrement, au même moment, on peut attaquer à Kipese, à Sonabata, à Bazangungu, et il y a mort d'hommes et peu partout, et aller vers Mwanda et à Kinshasa menace. Je ne vois pas ça. Qui pourrait... Je ne vois pas ça parce que c'est un homme, à sa sortie, il a promis la paix. Nazoum Congo Plus, zoomelage toujours. Kamere, Yewana, Wana, coronavirus ezate. Même pour nous babad. La commune, babad, j'ai accès à la commune. Ah. Et ça qui plein dans l'hôtel de ville. Tout ça, propagation du coronavirus ezate. Et ça qui l'église. Bah ça pour désinfecter combien. Papa, machine on a moni. Quoi? Libende mon copine. Oye bim. Batoni papa. Ah, papa non. Je vais vous répondre après. Ah, vous tenez un salle musana. Batte le gomo a miling ezo. Ah, na baton se mettre le bande ko ni milinga wane lokwana. Ah, totali bande ko nangai. Est-ce que ndé ya mi balé ba yo kamatelo ko na bacheli sima ya kamomo ko mo ya pick-up. Ate wana ya bangungi wana lobo mwe bangungi même coronavirus papa place accueilli alebina tamboli mais poda Congo basibisinga Congo makamuna moni ya ba Congo bololo ya bani babimiselinga ba ai babimiselinga baba batanga wisi suka na bango babani kuchanga milinga natiki bango le okele ba mona alobi na tiki ba na keyi na tiki ba mona keyi pona coronavirus pona Congo akopesa rapport moko suka na boma me kuna basuki singai. Nazoum Congo Plus, zoomelage toujours. Ah, tout ça juste na Wakading na Wangata. Ton gouvernement est à Koloba que non batubala taba masque. Il faut rendre compte il y a population. La population tout ça la terre bon ezate gouvernement ils ont payé sango gratuitement mais biso ba pesi biso ba masque en hôtel bazo ba biso faut ko imposer batumba maro balata bien sûr ça comme baté là mais net par exemple ba payer mususu bazo pesa batu na bandako ba pesa batu na bandako siko biso wa tozo ba pété mais ozo imposer mutu il fallait ba bongisa ki molo mo bazo kaleka bazo pesa ndese ba payer mususu ba kabola ba masque bona ngeza la bien wana so imposer ki batu ngoza bien parce que tengo to ba que non ba pesi na ba batu nyonso to yango mais siko ba pesi te
si kozo imposer bato balatango bien sûr ça pona bien na biso mais il fallait ba kabola ndenge ba pays mususu kaboli to la tsango kaka pour ko banga mbeko bango mabe ma biso to souffrir ba résoudre biso to koto ba biota mosu ba ennemi to ba bilo ninde za na kacha to comprendre mais to vivre kana difficulté ka bon bona ba pays développé ba kabela ba bilo kana pamba a boye ba opesa ngote mais ba obligé ba to ba so mango na mbongo so mi ngote ba kanyo ofuta manja sami sami ngo ba pesa ba to ba cha na ndaku nini adu na wakadingi wangata na olata pona nini na journée moko faut que change 4 fois quand tout le monde va dire la tiango il faut se coller en lisus siko mbongo zati olata 4 fois en journée na ndeni mbongo zati ya masque ezala obligatoire. Moi je pense, pour moi j'encourage cela parce que vous savez aujourd'hui même ba mesure ya distanciation bato ba respecter. Moi je pense que le kola bato balingi baza toujours baza les sikamoko bakanga baza toujours na distance ya 1 mètre serait mieux pour il y a masque ezala vraiment obligatoire. C'est-à-dire moi tant on mibeko ba konzi ba pesi ezaka suivi toujours na moi pression hein, pour que bato ba respecter mibeko ya ba konzi ba pesi. Mais quand ba ke ba kanga bango ba tia bona ba prison non moi je pense ezala ba mande transactionnel oyo bango ba sengeli ba futa du fait que ba respecter mibeko ba konzi ba pesi c'est dans cette optique là. Ce qui bomoni ilo pa malonga ko ça tu restes à la maison parce que tu peux sortir OK et que ilo pa malonga ko ça les autres tu attrapes la maladie et tu viens dispenser ça dans ta maison et bato ya koyamba ce que monique mutozali kamo important hyper important il faut attendre la batonda il vient il doit se masquer il vient il doit laver le main à un moment moko amuke ba solo di accueilli mais moi je pense à tout moment s'il y a pas quelque chose à faire autant mutozanda c'est dangereux donc moi je pense je conseillerais à tout le monde je conseillerais à tous les Quinois à toutes les Quinoises de rester chez soi. Na Zoom Congo please zoomelage toujours. Bilaka et Kokisami, ndenge balobaka eke, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Banakil barobana kosomba biloko ya kolia o babengaka denrée alimentaire na prix mangondo. Ezalaki nde na makanisi ya présidence de la République na misala apesaki na programme alimentaire d'urgence nde mituka ya basoda ekitaki na province ya Congo central pona kosomba biloko. Natina ete baya kosunga population quinoise oyo babandaki kolela na komata ya biloko na wenze ndenge biloko yango ekoti pasi ya bakinois na pasi ya bana Congo na période ya crise ezosila chargé de relations publiques ya mokonzi ya mboka boyoka ndenge ye alobaki. Le réseau de distribution est déjà planifié. Ce n'est pas Codidis qui va vendre, ce sont normalement les gestionnaires de grands marchés ou bien des marchés que nous avons déjà ici sur place qui vont procéder à la distribution ou bien à la vente de ce que nous avons récupéré auprès des producteurs au niveau de Congo central. Le général-major Marcelin Assoumani azali kolaka ete armée nabiso et quoi accompagner projet Oyo Ekokisama. Certainement, l'armée quand elle s'engage dans une œuvre, l'œuvre doit arriver au bout, à moins qu'il y ait d'autres ordres contraires. Nous, c'est jusqu'à nouvel ordre. Voilà comment nous agissons dans l'armée. Zoomelage na Zoom Congo Plus, toujours proche de la population. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Nalingi lobabino gaga, biso chinois jamais de kusala mabe pona bino. Makam o eza pona nini? Nanga na binga ki moko azana ngwanjo. Ye a expliqué nanga omoni muto o balobaga anglais bango babana na ngwanjo mususu bakota kina mokolo biso awa na China nando tokangi zelate bakoti mais balingi ko sala examen te siko examen na ngwanjo izate ke il faut que ofuta bongo sima osale nango bango balingala te bango bakoti siko ba moko ba bombi na hôtel pona nini après ba leta na biso ba yebi nango pona parce que mutu moko afrika moko akufaki azwaki impitemi oyo mais akufaki na hôtel kankisa nano soki mutu oyo avanda na hôtel asalaki examen te azotamla na ye azosolo na ye na bango pe balinga kolata masque te balinga kolata masque te bazotambola na bango
balinga be group omoni sabe na kote nyinyi wana nkwanju kote mususu ba africain baza ebele balinga nyonso kokutana kosolola bino nyonso boyebi pona parce que liboso biso awa na China epidemie iza déjà na kati ya control isili déjà tika na loba binza isila kibinza siko ba maladi o nyonso ikota ki lisusu iwuti libanda siko bango bavandi na ngwanju mais pamoni vraiment santé za grave te pona bango balingaga go kanego sala examen te pona nyinyi bango bakankisi soki bake sala examen soki bazui maladi oyo il faut que bafuta bongo pona go bongisa yango benenge nyinyi naebi makankisa na bango te sikoyo me kuna na ngwanju iza ofile examen oyo iza ofile avant que okoti oke sala ba examen iza bina ofile iza te que il faut que ofuta bongo sima osale ba examen bango balingi ko contrôler te siko ba hotel ba banga te ba hotel ba bangi balingi lisusu ko kotisa africain te pona mokolo oyo na ngwanju à peu près déjà 120 italiens ils ont déjà confirmé baza déjà na doye Venice baza déjà nango siko batu mususu nando basala kite c'est pourquoi siko batu nyonso na ngwanju bazo banga na bango ata na nyinyi na hotel bazo banga pona kokotisa ba africain na ba batu ya nandako oyebi ke na ngwanju be batu mususu basala msala kuna balue ba nandako siko batu batu ya nandako pe bazo linga kopesa lisusu nandako pa africain te c'est pourquoi bomona kidenge wana iza teke biso ba chinois dolinga bino te tolinga bino mingi biso kuto tozana ba sosi makasi na bino pona parce que sans bino biso awa dokukiza la vraiment musala bien te bozo so sala mabe makasi dengi bozo menena pa africain nazo expliquer bino mama iza teke biso tozo menela ba africain iza bango soki bakoti na China ata oza chinois ata oza japan ata oza pays nini soki okoti awa na China baliboso il faut ya go contrôler oya go sala ba examen ya zotu na yo soki iza bien ou bien za bien te après bakoti si 15 jours na quarantaine soki oza bien makobimisa yo okovanda na kimia na Zoom Congo please zoomelage toujours 4 koki mama tikano mbetu lamuka kende kupuka mai po soki ote mutu makasi bana baleli mosala ndako lali po mai epesa bango bayo awa tozali wapi na Kimbau na Kwilu na Panzi mai epesa bango bayi po depuis kenda ezonga na sute bamama bazo souffrir kaka na souci ya kubuka kobikisa na bota na bango na misala ya ndako kasi depuis mai kenda tilelo ezonga na ngote bongo na ba période de confinement pe koskola maboko po na kolite contre maladie oyesika ya COVID-19 coronavirus to éviter soki ba population o bafandi awa ba kosuka ndenge nini boyo kabango ndenge balobi atoza na ngiri na veni Kimbau mai pasi penza makasi to komaka bata mabulu mai pende zate poto sa misele za pasi mai pe mabulu ya koteka yo fele zate tonyo kwa mamakasi mai zate bata reside so basa tu babongisela biso ba mai parce que te mai za vie musane musala babongisa musala na 100 jours toyoki ba côté musu ba bénéficier mai mais biso moni yango te en tout cas pas ces penza pour to sengi penza na papa mukonzi atala likambo penza ya mai passe 5 ans mai za la raté ma konza régie des oe bobo la mité ma pardon bokita lombango boya kubongisa mai ezonga awa na Kimbau Panzi pe Kwilu po boyoka te dégâts mo ekoyi awa to coronavirus ikangi bango to moyen basa lavage de mains ezate moyen parce que nzoto pe bilamba ezate pe ekompesa bango pasi oh biso tolobaka te tolobi bino pe bosala mosala bino na Zoom Congo please zoomelage toujours ngai ndenge lobike soko moni ndeku belela ngai na mayelo ya ngai ezali ke mutu
soka moni muninga sali mabe il faut alobela mbala moko po lobi a répéter les sous bêtises wana te yangwana balobake soko moni ndo belela de préférence au lobi likambu mutu a répéter yango sous te poso eza mabe likama mabe tolingaka te mutu a répéter yango ya malamu nde tokobeta maboko toyebi te bandela sous eloko wana mpona nga j'espère que makanisi na nga nde yango wana. Maître, bonjour. Bonjour. Zoom Congo plus toya pona proverbe ceux qui omoni ndoki belela avant meki mongongo ekauka yo elakisi nini pona yo. Bon na ngai na bososoli na ngai donc na olimbola ngo me napesa yango exemple omoni ndoki belela avant mongongo ekauka ntango moto aye na maloba moko ya mabe epa na nga peut-être alakeli nga liwa etala yo okufa na ngonga te na likambo sani yango efo nabelela natelemisa libota mobimba bato oza botala likambo moto alobeleli ngai soki eyeli nga to esa ndeni eza na moto aye donc na sens wana soki likambo moko mabe eye to moto alobeli na yo to moni oye kozela pongi elala te nini te otelemi obeleli deja mokili ayoki ke likambo oyo elobami boye na boye na bososoli na ngai yango. Merci. Mbote papa. Mama balobi na biso totuna bino proverbe bakoko baloba soki omoni ndoki belela avant noki mongongo ekauka mpona yo elakisi nini? Elakisi ke soki omoni likambo moko ya mabe boye elingi kosalama obie esalami yo omoni yango il faut loba yango mpo so olobi yango te eye koyeba na nsima mikolo batuna oyo olobaki te mpona nini. Donc mpona yo ide ezaka mokuse yango ezaka mokuse papa. Soki omoni ndoki belela avant noki mongongo ekauka mpona yo elobi nini? Mpona nga ke ntango omoni problème eza pembeni na yo ntango omona na miso c'est mieux ovandisa mikolo tala eloko nga namoni eza boye eza boye eza boye ke ntango yo olobi te après sima action esalemi nde wana orekete soki nayebisaka bato eza trop tard c'est mieux oyebisa bato oyo baza pembeni na yo nzinga oyebisa bango avant ke namoni eloko problème eza na kati na nga eza boye problème namoni eza boye mpona famille na nga obe mpona libota nango mpe na bato mosusu boye obe motu moko azolanda mpona vi na nga bomanga naloba papa bato bayeba nakoloba ngo mpe après nsima makambo se elekaki nde nasina ngo nde koloba yango mpona ngai elingi oloba te soki omoni eloko mabe ezoyelo koluka to bomba po ntango oyo obombi ekomeli mingi ntango oya koloba oya kokoma deja na retard makambo ese ebebaki donc elingi oloba soki omoni nduki belela soki omoni likambo mabe babombaka te mwana nzambe abombaka likambo na motema te soki omoni likambo ezoyelo ya mabe loba ngo ndenge ezala nano sika po soki ese ekomi ya monene likambo ekomi monene okokoka soki koresoudre yango te bon mpo na ngai ezaka bongo. Bye.